Koffi Olomide Massa Moussa le grand Mopao apekisanga okoki koloba lisusu makamba père na yo te bonga pe na papa na yo réclamer na téléphone réclamer na palais oko réclamer na YouTube te na bi ya solo benati baloba ke prêtre wa tanga trop mais pona bato ba faire ça bango na média tout cas ba pardonner mais toi na mokili moi je cherche ma fille je suis un grand garçon dans le na moi na mukolo à présenter bientôt là moi na ngazo présenter oui que ça fierté le na moi na mi balé Blanchard Diogo abetaka danger na olukela bango vie non à part que olukela bango vie na bunda compétition makasi oui compétition ezane Congo fait bunda Nigeria ils ont parmi bateau ba défendre la culture na betaka pas ambassadeur culturel oyebi o so la maramunyo se melo robo sani gezake babike ko tout ba belge ba yiba we kenda Belgique donc c'est le o zo sala ke ngana yo to suka na invention ya kwanga to suka na invention ya kwanga à part kwanga to sala suni ordinateur bisoté lunettes bisoté to suka na kwanga so babike connaît ndo pesa so inspiration ba yiba na Belgique so jomo robo andimi ko risque yo abomela ngo bato eza parmi babiloko babomela bakimbangu ba valeur culturelle ba valeur ancestrale à risquer à sacrifier vie na e na zo ngele lo Jésus 2 pour sacrifier vie na e pour babike ko anezo nga basela ngo mise na Congo balare bando kokota par rapport à Jésus lo belengo te na lita nto songo lo belengo na suka mais na biso ke masolo solo ya quartier latin monsieur l'ambassadeur ese belé d'ailleurs on a vu na mo pa atikala oza na problème te na bato belé ne yo yebi nga kota makamwana te po moko ayemba na kepa ba voisin ji ben piana moko yemba oyi po mutalo bake e bonga ke obwakanga ta na mo fleri bakolisa oyi mutu pa ekola pa mutu poza na confiance na mutu wana no si c'est ko lia biloko mutu nyonso nga matiti na souffrir na nga kaka eza makamba niveau na nga te ona ko solo o nga ko solo eza diva eza Gino ozo comprendre yaka nalinga yo bongo sima lewa ya kozwa ngai ya Gino nanunga nalinga poete wo naino na mipesa bongo te Gino ya kalugela ngaliwae poyo yebake mwana mokonza kota boloko te Koffi Olomide mtaembango mwana mokonzi ya kota ata état de droit nango ata droit de droit yeye même nzambe azana na peuple li na yebi Israël yemo alobango so yo sengi nzambe na Israël ayoka mingi banana il y a ceux qui moi na mokonzi pas kota boloko te po ata koti lelo père na obundaka atasala tout so senga ba modifier constitution ba modifier donc Koffi na mambebela ko sola soko ko lobaka kimaki mboka moni mo pao aza pilote te mako mata avion tam soko le rappel pilote Air France oui pilote a voyagé avion ya bolafa afuta ratin mais mon pao combien de business class depuis obotamité ti lelo ngana yo tobotamité mais ya mataka ba business class vous comprenez azana makambo soki babengisi a on est na Angola a tu mamba MP là ko bete la partie ya munene ya mboko ya président de la République donc aya ya ngote pour ba congolais balobi ke ya ko kima Congo pona moni mon pao na rolo ba benake mon pao za le maya Jourdain sera oye liboso attends la maladie ya maba attends la sida orobika atuka ma carrière na nga pena blana comme rodi na mbria nga bat na kota na TVT na talaki bango na TV nga na koko webi nga bat na kota na TVT na talaki bango na TV ko carrière comme na mo mbri mais vie moi tala bi so on va tam passer na nga mo sort au nom de Gégé sort au nom de Jésus abimisi nga na kunda tona Luanda na lelo Luanda yo moni Luanda yo moni ba complot ba chache na se iza y ça qui pesa kana kombo nyonso kosola ka kombo vous comprenez grâce à vie on a banana koma na ye wester pesa nga sumbongo na carte te ni na passeport ni na carte so na yeka ba pesi nga pona zo Congolais solo. Rapidement mesdames et messieurs, je suis avec Jean Pati Misia Wenge tozarane Jean Pati. Bonne nuit. Bonne nuit si. Le rezaki moi spécial na tout na yo parce que ba fan ba to voter yo concert na on a Didier Romario concert les gars boni. Te concert mais les gars kitoko donc bana Wenge tout ba sepela ki pozaki vena jour ya Wenge. Donc soko betano na Wenge te il fallait obeta te jour wana. Ba ba betaki ba meka ki musapi na muzindo ba mona ki bina ki makambuke pesi mba foza la mona Wenge.
Message no loba ba fan tout balingaka yo Jean Pati. Oza toujours en orchestre pour ba te belé balobi Luka vient na okwa d'accord après ko tokuna masoleza. Mais oui, ngaza mona wenge mais na minso na dali banda nanu, na sala ba effort na ngamoko makam na ngamoko. Mais ce que pesi na peut pas ya yemo songa mbeli papa soin. Papa miliki. Eza mabeta, eza mouvement munene. Toka uta munkia yo emba. Ouais. Chatinanga millionnaire ya beauté. Bon matin, batasnel bakatinga courant. Balobi pourquoi chati aleki bango na beauté. Batwa de jerka, baba kisi ba impo. Balobi pourquoi kike dialeki bango na succès. Malera Congo et sa richesse na yango. Baroyiba babilo ezebele. Baroyiba, c'est l'artiste musicien de notre pays qui est Jean Pati, donc très très fort. Jean Pati, message à Soukapé, numéro de téléphone. Nazura à moi rapide, Nengezala Kaka, et puis au moment ma bangala. Nasengi merci na baye tout bak ko répondre na concert le 30 juin. Vous allez pena bendele ko yati. Donc côté qu'on a pena balala ki pena donc be preuve zali yomo yaki. Au monaki degré bango bakataki 20h30. Biso ti désert to kumbela ndule. Mambeleka ki wana ba tout ba sepela ki merci à trop. Na PSP mote na Pablo Kin. Magot na kutana été Pablo Kin des grands déclarants. Bana wengende bango faut ça l'effort to kutana pena ça l'effort to kutana ezala mie. Na PSP mote na ngana Big Boss. Big Boss na PSP mote na ngana Big Boss Pablo King. PSP mote na ngana Fatubo Avida. Na PSP mote na ngana mama bango ezala raboy. Bango ya ba lobela batwa. Na pesi mote na ngana Francine Nicole Ndala motema ya papa Zola na pesi mote na ngana Boss Steve Lufalanga Boss Roger Bambote Belé na Kamfufu kuna na pesi mote na ngana Boger Boss Roger Kambenza na pesi mote na ngai na Francis Doli Tukuta Alain Visor Blaise Mavuzi na pesi mote na Pepe Ndombe na pesi mote na Gedeon Mercedes Ibula Babi Gedeon Mercedes Ibula na pesi mote na Papi Mia la sonangol ti ambezi maman social plaisir à trop donc ngana zawana ce que pesi que pas avec quoi dans la paix on est en Merci beaucoup l'artiste. Ouais, voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde. C'était Mathieu Bonche face à les artistes musiciens d'Angola. Donc merci à Yas Sylvinda, merci à Fatoubo Avida et na Bossanité Edi Saboutanfoumou depuis Lubangu et merci beaucoup à suivre. Mesdames et messieurs, on est en direct sur Elenga Congo Télévision, Mathieu Bonché, en direct de Luanda. Parce que Naza, on a vu Quadra Koraman, Songambeli, Ndena Lobagi, qui Yuka Bouikou, Nagoyambela Bino Mwana ya Mosaka. Et merci beaucoup à la joie Amado Pichuna, femme très très forte. Merci à le boss Pablo Kini. Parce que Pablo Kini a l'ingaro trop total avec Missononaye. Et merci aussi à Yuka Bouikou Sam Koukou le nécessaire. Nabo Sanité Venangalandu Muzinga Mokonzaren. Sans oublier Marichal Souveyesa. Balobi restaurant Dallas Nakatia. Restaurant Yolezo Nakatia Dallas. Marichal Souveyesa. Merci Nakado. Merci à tout le monde. Donc je suis avec lui. Blad, Mosaka. Santé Boni. Te blanc la mwana manana zo je bonoit. Ouais bonoit blanc la mwana manana comme voilà stolongo les gars. Voilà, nazu pena na Angola, beach na Angola. D'abord boni sango santé à quartier la Tebi santé na. Oui, santé qui to grande to le bana proverbe question za réponse ça papa na nzambe nani couleur à mon pepe nini pe océan suka wapi fin du monde za journée. Ba question ko za réponse ya ngwana donc nazomona da trésor lusamba na melouse nazomona trésor lusamba mituna yo da ba réponse za yanga mais ce qui toza awa vraiment za pona yefona longola ka chapeau na longola na lunettes boss amboka le Massa Moussa pour mindele basara erreur bakansaka Salomon l'homme le plus riche de tout le temps na ba recherche to ça rendre na comprendre que ezana malien moko Massa Moussa yeba ba brique anda kuneza ki en or atongaka parler en or Dieu le plus riche de ce qu'on peut pas être riche non seulement dans l'art mais la musique pour Kalamine n'était au coach idéologie droit de style au beti chacho bakangio ah to coach idéologie droit de style on les annen droit de style pour ba tout vraiment beta chacho non tout le monde même d'Adjuma salanga chobeta chacho simple à comprendre mais c'est pas compliqué au kangote j'ai dit non c'est dit chacho non oh la kidu ba beta chacho I come from the world
I am a please woman. Woman, I understand me. C'est du chacho. Donc à la main, était sur une nokozo continent. En tout cas, tu refoutis sa droit de style quoi. Voilà, merci beaucoup. Ngala bengoga blada musaka pona bio. Moi na viena biso musaka. Moi la manana mesa na ngobongo. Papa na yo. Mesa na ngobongo mtabo itenga papa na mavuzi mambo musaka te. Mavuzi mambo. Voilà, entraînons na quartier latin, différents signes exactement aux Ara Libanda na ndengo za pas grand mopa. En tout cas, je suis fanatique de la musique tchatcho depuis la France. Nazara fanatique ya tchatcho déjà il m'a bien un petit Kofi. Bambongo ebele na zona ba karaoke za grâce ya Kofi Olomide. Ozomona siko cours par correspondance na cours pena live boeza différent quoi. Au moniteur ka quartier latin na musika. Ba yeb sa biso ka viana za la fo. En tout cas na viana sa la batu boye. Viana pena za la boye. No fena approcher pour juger mutu na musika za mabe. Elle a approché et le Libosa c'est là avant la côte à quartier là on a dévoilé pas bateau. À c'est là un studio d'enregistrement. Wanakala. Avant la côte à quartier là. Oh, kasi. Oh. Comment nzembo ozoyo kapule oyo rouge. C'est moi non le producteur non. Na Free Prod partenaire nanga. Idem le Massa Moussamta c'est là un studio d'enregistrement. Donc nous devons no bonazara na studio oh ya c'est là. Pe apesa nga micro za na valeur à combien singa kota pe na Google otala quoi. Na kota pe na Google $1280. Micro na ça là na studio nanga Kofi Olomide. Na ye quartier latin et le Liboso salinga na koti quartier latin. Asinga bi longwa na place na vendre à $2000 au luka parler. Ah. De musique on a ça la un jour ko on na valeur quoi. $2000 kota parler. Non quel luka car ya guna. OK pour Lucas Sombelio. Blanc est-ce que aux avez une chance de voyager dans l'orchestre qui occupe c'est boss. C'est là l'oufouté. C'est boss. Nous avons dans usine à mapa. À côté la cycle na déjeuner mais li pâté quoi. Donc place d'ozat OK la tout mais li pâté. Brûli pa yangot to yangola. Pays à patron Laurent Sokoko, pays à président le plus compétent Joël Lorenzo. Pablo Kini les boss. Avant d'attendre Pablo Kini faut longola manette. Moi, une minute de silence pour notre perdre président Nabiso, ex-président Nabiso Eduardo. Mon yo longoli chapeauté est fort. Notre perdre président grand prêtre. MP là, moto au Saranate. Vous comprenez? Nabiso doit pas bantu, faut c'est là qui bantu. Donc, quartier là, tout le monde est zarana. Au tournant na yo, c'est lenga Congo. Au tournant na yo, tournant no danger. Même quand on approche, vient no comme zarana et on comprend les valeurs. Nous pas li pas face à la fière, les gars mais ça, agno comme la fourre. Vous comprenez? Ngasko fou pas sinon mon années. Banzembo yaso ba 3000. Faut qu'on a plus de 3000 chansons. Et ça blague té. Avantage à quartier là tozo beta banzembo zo sepela nango. Obi okesa mso robeta, obeta no rapport zoalara. Pozo ba mominde ba bagenda rozo, pozo ba car, mais so quartier là tozo beta banzembo zo sepelisa yo. Mon différence. De l'on a mon quartier là banzembo zo sepelisa nonga. Quartier là o neti Kofi Olomide. Ako kanga feti bande tisuka babeti mutu mususu toyebi ata sel monsieur congolais robeta bako bando beta de A à Z monsieur pe ba ibele ah bana wenge pe baza te to solate ngana moni na fandia mtaliaka bambongo ya batu tangi kombo baza porte parole na bango baza ba musicien na bango baza quartier la tezana makamba koloba ebele photo décortiquer banzembo photo décortiquer ko yemba photo décortiquer makambo ebele j'ai pas le temps là tant on est ba polémique tant on est makambo ebele c'est l'équipe de kolanga ngale la koma be aux journalistes moi bogar aux en déontologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc merci à grande dame Eliane Kasimoto. Eliane Kasimoto nakati États-Unis bambote ebele Eliane na bosanité Chris Ngolo yo ebi ba ferro Chris Muzombo Eliane Kasimoto merci beaucoup. Merci à les boss Kina. Hein, les boss Kina Bambote Belé, les boss Kina, Nega Olobara, donc Bambote Belé depuis Turquie, les boss Kina, respect à vous et merci beaucoup à Maomonzo Mokonzache congolaise, merci à Héritier Mvouama, yé yo blada des quartiers latins, to solo lana yé, donc et n'a profité n'a pas ça, merci à les millionnaires congolais, Arsène Toya, les jeunes millionnaires, merci à beaucoup, merci à mon vieux Odilon Mampouya. Respect à vous. Il y a bienvenue Vangasele. Arotala biso ba merci ebele. Mais lelo yo avant de continuer ba te belé ba traiter ki yo ingrat, impoli, ndoki, mamuta makara ba para anemo. Na o nyoso lega ki mo eto kota na polémique ezate.
o fingaka papa o mankaka ye blada yo za muto za bantu o mundele te na nyoso elekaki soko oloba ezaki penani moi solo tobeta on a français tokuta na doli tokuta to soleil makambo avec monsieur banda fatubo la vida pe na yaki ayelenga grimace wana blana na psaki omoni moni nzungu faut bangisa ta muselo mususu mais moto na congélateur te oyebite po belisa damaso matana na fourno po ta mususu po abomba damaso be batoke congélateur yona soke bangisa nzungu maka mususu ta mususu liboka muto comme ça biloki ngai nde njungu akobanga mais moi masolo zo beta wana na so vérité nga za philosophe so banda ko maka bible ta musulo banga ba ko ngai oyebi na philosophe ndeni bongo Salomon na ngai différence ezanini ye pa lobane ka mama sese qui prête tout le monde dans Salomon c'est disons 1000 femmes comme mon ngai ma sese kaka na episode ni moni batebele le risque le salinga passi batebele mo na mi bengi licencié na domaine moko boy mazoko ko différencier réclamation na injure. Ce que dans le dictionnaire, on a les réclamations. On a les injures, on a deux définitions différentes. Mais biso ba totanga trop, mutalobi ke matcha moshi. Ta mususu elenga Congo. En tout cas, na micro no chelenga jour on e kata quoi, e kata pourquoi. Oh fingishen. Photo moni babilo mususu na linga ko ta suna ba flavor makambo na te. Si. Ko kartela te na mambe bele na rolo beza. Ngana père toza lokola misapi ya loboko moko mandefu ya mbanga moko misu ya elongi moko suki ya mutu moko so ba refule biso na Kinshasa tokengana na ngeba tokolia nkwanga tokolia kisala kinde ki place moko mais réclamation est injure te d'ailleurs ku masolo to so Koffi Olomide Massa Moussa le grand mopao apekisanga okoki koloba lisusu makamba père na yo te ponga pe na papa na o réclamer na téléphone, réclamer na palais, ou réclamer na YouTube, tu nabi il y a seul benati balobake prêtre wa tanga trop. Mais pour na bato ba faire ça, ba on a média tout cas ba pardonner nga. Mais toi na mokili. Moi je cherche ma vie, je suis un grand garçon. Talelo na moi na mukolo à présenter bientôt là. Moi na ngazo présenter oui que ça fierté. Lona na moi na mi balé Blanchard Diogo. Abetaka danger na olukela bango vi non à part ko lukela bango vi na obunda compétition makasi oui compétition ezani Congo fait bunda na Nigeria biso parmi bato ba défendre la culture na betaka pas ambassadeur culturel oyebi o so la maramunyo so melo robo sani gezake babike ko tu ba Belge ba yiba we kenda Belgique bazong selibis o zo sala ke ngana yo to suka na invention ya kwanga to suka na invention ya kwanga à part kwanga to sala suni ordinateur bisoté Linette bisoté to suko na kwanga siko babi ke kone ndo pesa biso inspiration ba yiba na Belgique siko jo moko boye andimi ko risque yo abomela ngo batu eza parmi babilo ba bomela ba kimbangu ba valeur culturelle ba valeur ancestrale à risquer à sacrifier vie na e ngana zo bengele lo Jésus 2 pas sacrifier vie na e ba bike kone zonga ba sela ngo mise na Congo balare bandoko kota par rapport à Jésus lo belengo te na lita nto songo lo belango na suka mais na biso ke masolo solo ya quartier latin mais c'est l'ambassadeur Ezebele en tout cas Ezebele pour ban Ezebele mais toko tapé na na ki congolais balobi lelo le 30 juin grand mopao mikolo ba benge le vieux lengende l'axi les jeunes mais na ki bongala ba bia kimaki Congo par rapport à le 30 juin barobo tangana yo baza batu mo boité quoi faut retirer moi wana baza bato basala musala bango bien ba défendre mboka bien d'ailleurs on a vu na mopa wa tikala ozana problème te na bato ebele ne yo yebi nga kota makamwana te po moko ayemba na kepa ba voisin j'ai ben piana moko ayemba oyi po mutalo bake ebonga ke obwakanga tana mo fleuri bakolisa oyi mutu pa ekola pa mutu faut na confiance à mutu wana no si c'est yo kolia biloko mutu nyonso nga matiti na souffrir na nga kaka eza makamba niveau na ngati on a resolola on a resolola eza diva eza Gino ozo comprendre yaka na linga yo bongo sima lewa ya kozwa ngai yo Gino nanu ngana linga boete wo maino na mi pesa bongo te Gino ya kalugala ngaliwa
po yo yeba ke mwana mokonzi akota boloko te Koffi Olomide mtayembango mwana mokonzi akota ata état de droit nango ata droit de droit yeye même Nzambe azana peuple li na yo yebi Israël yemo alobango so yo sengi Nzambe na Israël yo kamingi banani la Bible on comprend yo na soke mwana mokonzi pakota boloko te po ata koti lelo père na obundaka asala tout so esenga ba modifier constitution ba modifier donc Koffi azana mambebela ko sola soko kolobaka kimaki mboka moni mopao aza pilote te Mako avion tam suko le rappel pilote Air France. Oui, pilote a voyagé avion à Bolafat. A foot arrêté, mais mon pas combien de business class depuis au botamité. Tilelo. Ngana yo. To botamité. Mais ya mataba business class. Vous comprenez? Azana makambo soki ba bengisi a on est na Angola a tu mamba MP là. Kobete la partie à munene ya mboko ya président de la République. Donc aya yango te pour ba congolais ba lobi ke ya ko kima Congo pona. Voilà, on est presque à la fin. Merci beaucoup à Alain Visor Gaz Nagaz, Yata Larabiso, Nabosanité, Bavie Nangatu Balingaranga, d'ensemble, coucou les nécessaires depuis Paris, Yukabwiku, sans oublier Dadi Yakuza, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Arsène Toya, le jeune millionnaire, Libangan direct de Luanda. Sans oublier la joie Amado Pichuna, Trésor Bozo, les mannequins les plus chers, Moutovo Lugarayeyo. Botalaka nenga komi lisusu bakisami donc en tout cas mon pao ma merci na wa selio mo pona mo pao ba mboto pesa banal poto sisi te moni mo pao na rolo ba pena ke mo pao za lo Maya Jourdain soko oye liboso atonda obela malade ya maba atobela sida orobika atukanga carrière na nga pena blana ikoma rodie na mbri nga bat na kota na TVT na talaki bango na TV nga na koko webi nga bat na kotala na TVT na talaki bango na TV po carrière comme na moi mbri mais vie moi tala bi so o batam passer na nga mo sort au nom de Gege sort au nom de Jésus abimisi nga na kunda to na Luanda kala lelo Luanda mais yo moni Luanda yo moni ba complot ba tchatche na C za Y ça qui pesa kana kombo nyonso so ka kombo vous comprenez grâce à Dieu on a banana comme na ye Wester repesa nga sumbongo na carte te ni na passeport ni na carte so na yeka ba pesi nga po na zo zwa trop banana comme na déjà nga so na pesa mbote na sepeli bana na ye na ngola sauf ya pas sika eza bande nga kitambo na moni bango te balimbisanga na moni ka masa na nga ya chic Landry na mwasi ne Judith bango ba yo tala nga na moni ndeko nga Christian Mavuzi na moni Fatoubo wa vida ensemble Jani Verchache Saki ya Kombo donc ça linga plaisir na moni Jean-Pat ndeko na ngai tozala na ye par rapport na moni fondé Dodier tozalaki na ye na mais bana belaki tambo na satandaki blana toya mais au moni to baka c'est la fait qui justifie les moyens tam sous Paris foot alelo na katika papier tam sous tout royal na rolia quoi. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. C'était Mathieu Bonché face à Blana Moussaka. Donc Bambote Belé Congolais solo.